salut la famille, salut tout le monde, comment vous allez? Donc, moi je veux bien par la grâce de Dieu. Et bon week-end, tout place, surtout aux hommes, vraiment. Merci beaucoup, Nzambalo, la batelinga bino. Donc, il y a madame, tout le monde, tous mokola lelo, Nzambewana, Azwakaka, Kumu. Merci beaucoup na baima surtout balingaka famille Libota aïe baima surtout vraiment oh badora ka famille Libota quoi adorer c'est trop dire oh ba chepela la famille Libota vraiment merci beaucoup à la patronne moi Sinzambe maman Morote maman Raikoshi maman Otigare maman Teguruma maman Mutu Boussole maman Mutu Montre babi maman Tioma Nzamba Poutine de l'écriture babi Nzamba Loposo moi soit boya nae make-up wa boya nae côté là maman naturelle babi wana vraiment wana tout le monde moi ça qui te belle vie. Merci à toi Odette Lessa et pourquoi pas Uren qui a luta motema Richard Mifile sa motema ya papi Nadine qui a luta. Un grand merci à Patricia Branco et pourquoi pas Karine Zanga, excellence Joël Isimo le million. Merci à toi Babi Mdambe la Versas, Babi Dongolesa, Motona Versas. Un grand merci à David Mangumbu, l'homme qui a sauté l'égoïsme. On a Gaulois donc à Gaulois. A aussi quoi Gaulois et habillé vraiment à faire les Gaulois il y a libé là. Un grand merci à toi Ada Jolubanza Babi mère agence Turquie Luanda Kinshasa au wapi Ada Jacomine à Paris que monument Sikito ko azakuna Rose Mengi Armeline Tumba et pourquoi pas mauvais propre Tito Dakosa mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Un grand merci à mauvais propre Pablo Kin maire déclarant la carte à Luanda et pourquoi pas mauvais propre Guy Basket Mokonda des continents babi vraiment merci à toi gloire digitale et Christian Zako. Un grand merci à Renate Yoissa Renate Yoissa tout mon bien moi c'est mon bien vraiment donc Oumela Nayo là je dis un grand merci à mauvais propre Papi Yamba Teka Diamona depuis Canada. Papi Yamba Teka Diamona. Voilà vraiment meilleur du monde. Merci beaucoup les lots vraiment Batubozinga les lots. Batbabina bien comment silence bonne nuit. Mon autre n'ingane mouké mais ça va vraiment. Biso tout au monde le monde. Bota la le monde désolé. Bon on a ma réalité ça la carte le monde. Ya ma fouta le monde en tout cas kota mbango kene na belle vie télévision okomona tous la 4e épisode na biso o wapi na titre na biso to moni le monde et ça vraiment le monde à solo ya tenons la première tablette au monde maman na biso Léa o aza tantine ya belle vie bota la niveau zo maltraité mon ndeko na ya bota la niveau zo maltraité mon ndeko na ye na longwata non moi lunette bota la niveau zo maltraité mon ndeko na ye bota la niveau zo maltraité belle vie bota la bino moko bomona niveau zo maltraité belle vie mukanya umela ndeko azara bonko za lokwa dozo te dozo yemono za kale santé dozo yemono za kale santé dozo za kale sa malonga te dozo mokosi belve ebi kaleson na vert tande kono mukana lobe abi soki dozo za na kaleson nga mukana na kufa parce que ayebi yo bobota mine tata moko ayebi yo bien oza na ngote olata ka ngote dozo mille esprit dozo yo azane la kaleson te kaka po ba nyoko la belle vie kaka po Léa loba la belle vie ma be kaka doza kosi belle vie ibie kaleson na ya vert parce que pour tala boy belle vie alati kaleson sous vêtement ne pe ya vert Léa bien longo za kaleson moi na ye
tomoni kuna dozo ndenge azosala mukanya po mukanya yebi ke dozo aza na ye nango te sous-vêtement alati eza ya Belleville ye moko ya la patrona mais tellement Léa kaka ndenge aza bongo ali kosentir Belleville te yango moni akomaltraite Belleville ndenge azosala yaya etola moto ata oniokoli yango nzambe soki alobi abimisa yango kaka agissement maman ya biso Léa azosala bino nyonso tu bozomona yango na kati ya bafamille ebele esalamaka yango moni titre na biso eza Le Monde yango moni titre film na biso eza Le Monde topesa yango Le Monde na sentiment te parce que makambo ebele ezoleka na kati ya filme wana yango mpe maboto ebele toomona toye kote ya bandeko na biso ya misala gesho na décor on a gesho musala eza pasi si franchement musala eza pasi yokanisi bato basalaka na baréception wana mingi mpe omona bolanda mpe baza licencié mingi mpe omona baza ingénieur musala eza te make kose retrouve ni azala réception to gérant na flat moko pakala boye mais bino na kati ya misala bokomosala baconquérance batapage ya basi boyeba na bino toke eza bongo bazwaki bino toke bana misala donc rôle na bino na flat wana bokosala na bino kene eza bongo boza bana misala na kati ya flat wana mais bino bomemami na bino bomikomisi hotel wana lokwa ya bino dekor aofuta mwasi mbongo mpo andima kaka bajour na ye aondima kaka kofuta mwana mwasi wana mbongo mpo mwasi wana ayaka baokali na $120 mwasi olingi te okopesa bizi te okosimba ye ta na nzoto te okosala eloko te ayaka kaka mpo bato bamonaka wana mwasi abie mwasi ataye mwasi akitoko ofuta ke $120 est-ce que place bosala boyeba okende eza bongo eza mosala bokoyamba bato ya ndenge na ndenge bokoyamba badepute bokoyamba bajournaliste bokoyamba baministre bokoyamba bato ya catégorie nyonso bino bokoyamba mais bino excuse pardon mais bino mobosala bino ke boza na kati ya boza na kati ya flat na kati ya restaurant botravaille bato baa na posa kimi mais bino bomemi mbutu na kati ya réception eza pasi bandeko na nga mibali bobatela mosala eza pasi yaya mosala eza pasi ntango boza komiyeba te yaya na mosala marina baza kapable olongola bino asine mpe bato mosusu. En tout cas, merci beaucoup. C'est Badjika Ming Basoloka, Sami Mokili, Mutanda Solo, Mutanda Pembe, il y a Sami. Bon, mon façon Sami Mokili, ok, nango. Bon, mon façon Sami Mokili à se comporter et pas de décor. Ami qualité qui a outil poto. Non. A komika assiette moko na décor parce que eloko lobi ebisi décor que abina lingi bava il vient te abinga linga na flat te ke o akota bimi o arité la linga bongo te pour nini d'abord ça na pour la personnalité na ye bon on sait jamais mutalobi kaka to bi na comportement na été parce que biso to monika ka mutalobi to bi na noté asa sérieux ou mami donc wana to ebité mais d'abord, on a la comportement parce que Aza humble, Aza vraiment gentil, donc c'est un peu ça. Tout le monde papa na biso Blaise. Et si ka vraiment ma kambo isali awa keto za mabe mama Léa. Tout le monde place maman na biso Léa. Mutie mana mabe vomezo bima. Papa na biso Blaise abi akomi na posa bala mais place akobala moi si na ye aza na ndako ya mama Léa la fille à question to moni Léa aza na bana mibale aza na Cardozo mille esprit et puis aza na Mukania na bango mibale wana bana Léa propre parmi bana wana mutu aza na comportement mabe mille esprit dozo nous avons un comportement yampi ya mabe dozo mais tout le monde mukanya
azape na mwa comportement na ye moko oyo ezaka ya mukani ya ye moko. Tomoni na comportement na bango nyonso tomoni aza ko se comporter na belle vie comme il faut eza mukania efuta omoni gentil babotama nango ya respect babotama nango mukania omoni kaka attitude oyo oza nango epa belle vie mo comprendre za téléphone moni kaka gentil oyo ozopesa belle vie mukani efuta yo yaya Blaise alobi nga nini aza mwasi nanga aza wana na kati ya ndako mama Léa pa alobi nga mpe nzambe atalisaki nga mwasi no aza awa me nalingaki mpe nzambe arevele yo d'après mama Léa papa Blaise aloba nini ke mwasi yango eza dozo to mukania me nzoka calcule ya papa Blaise eza belle vie boyoka bapropos mama Léa akoseli belle vie ndoka elia mama alia tatani alia mama na ye belle vie aza ndoki belle vie aza boye bona alobi ya mabe kaka epa papa Blaise mpo adécourager papa Blaise abala belle vie te alobi ya mabe bongo mpo ani mpo Blaise abaye babiloko aboye eza yango moni la patron a raisonné alobi ya le monde parce que na makambo tout wana ezoleka eza pe na kati ya le monde na maboto ebele makambo wana esalamaka ata na bafamille te me na baninga na bakamarade makambo wana eza esalama makasi nga nayebi epe toyei kovanda boye toyei komona papa na biso Serge aye le ya pa mikopesa basongisongi boye na boye yoka papa malamu papa aza sage abi na le ya boye abi ntango Blaise azalaki Blaise wana ya eloko te ya lagome ya lipapa ya sali te ya elamba te ya veste te ya nini te mpo na nini opropozaka ye dozo te oyo na lingai na boya parce que azalaki na eloko te leya yo yebi kalikila nzambe tala sikoyo lelo kalikila nzambe ezobeta pa belle vie pourquoi yo boyi Blaise abala belle vie abala kaka dozo omoni ke makambo ne eza bongo bayaya makambo esalamaka tata mwana mama leki mwana mama kuta akoteli keto tata mwasi akoteli mwana papa leki keto makambo ene eza ata na bafamille te na baninga eza grave makambo oyo toyebi te papa na biso mpe Serge akomemama ndenge belle vie ndenge mama na biso Léa aza koinsiste ka asola na Blaise mpo na dozo papa na biso Serge osala ngo en tout cas il faut kototala lelo 5e épisode na biso toyei komona susu dozo avandisi nani mama na biso Léa bavandisi belle vie mpo dozo aloba na belle vie so ozoka te na Blaise na obimiso mopepe dozo mille esprit apparemment eza rôle botenu dozo regarde eza rôle ozomona dozo abila belle vie bituna na mwanda oyo mobimba bayebi nga so omeki no bimiso mopepe mpo na mobali na ngai mobali abeta liso ya bolingo te kalingi ye mobali alobana nta je t'aime te mobali bakutana ta te bayebani basambela église moko me basolola makambo ya bolingo te me dozo abi Blaise mobali na ye Est-ce que yaya en tout cas bokota bokende bosabone famille bota boze belé famille bota boze belé famille bota boze belé famille bota place nyonso bozwami famille bota bo manifester mwana suka yeyo mwana suka ayaka otalisaka bino baanalyse ya filme la patrona babone nini na bango famille bota toze belé famille bota mwana suka yeyo bozaka bien ka mwana suka na biso lobi kitoko mais mwana suka paza na chaîne na ye bosabone na chaîne na mwana suka boza dessus te vraiment bato baza na comportement ya maman na biso Léa bo changer botika eza kitoko te konyokola mwana ndeko to mwana ya nani eza kitoko te ndeko no aza ndeko na yo vraiment en tout cas merci beaucoup na Doris Mwamba
Rosimboui, Niki Sokala patrona, Nene Nzimbi la brésilienne, international Kabobo, aïe, international Christelle Ngusu, Patiti Tenge, Miss Margot la patronne. Un grand merci à Tonton Grâce, Tonton Grâce. Merci aussi à Nick Bams de Brazzaville, et pourquoi pas Chico Sana. Là, je dis vraiment un grand merci aussi à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala, et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium, Kilo ya Congo 6 fois belle, Bibi Chimous Swamba, Bibi Chimous Swamba, la patona, Nzamwasi Nzambe, Likona Ngoba Xele respect, Babi wana vraiment ya chérie na linga kona tina pepo linga na tina vraiment ba gros bisous et puis ba bonne journée la bino nzamba lola batela tokutani mbala simizo ya na bosa nité bala na linga bino mingo za ibele moya boka bino de bino na toute place bozo bozali boyebi na États-Unis na Luanda na Kinshasa wa partout place bozo mbi ke mama linga biso toujours tokutana à la prochaine occasion. Bye bye, bisous bisous, bye.